Nakanisa bino nyonso bolingi boyeba situation ya Karine Mokonzi kote tali mukanda. Nakanisa boyebi bien na mboka lokola France ovanda sa mukanda ezali inquiétant. Sikoyo ya bino mami Karine Mokonzi azalaka na France avandaka na château aza mwasi ya tigre. Situation na ye na mboka wana ndenge nini? Situation na ye eza boni. Ba chinois, ba téléspectateurs, ba Zosiane Mondele, bango tu wana bazolinga bayeba soki eloko nini penza esalaka Karine Mokonzi atambola kitoko. Mukanda nini azanango? Azanga mukanda to azana mukanda? Azandenge nini wana na kati ya France? Alors nga papa Robo ndenge nazawa nazakaka pona koyebisa bino, pona kokitisa bino mitema te, pona komatisa bino pe mitema te, me pona bozwa oyo esengeli bozwa. Bino moko boluki bolanda ngai, nga nalobi boya, bino pe boye. Alors bokoyoka nga. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba oyo nanu avanda na France te, soko vandaka na Finlande, na Danemark, soki na mboka nini, me na France soki ovandi na France, oza sans papier, eloko ya liboso foko bangaka kotambola na voiture. Voiture parke koluka te otika na voiture. Kotambolaka pe pamba pamba te. Alors kokendeke pe na ba centre ville te. Donc ozo risque bakanga yo te bapeso contravention non. Ndenge bapesaka soko ofraude na nguma, mais ozo risque soki bakangi yo bango nde bapeso cadeau ya Noël to ya Pâques ou bien ya bonne année, billet ya mobimba okota na avion ozonga mboka. Pe avozonga bakopesa yo chambre ya ofele, biloko ya ofele, okomela tina horaire, okolia na horaire, esweme ya kopangisa mai ya ofele ti tango kozonga. Yango wana ezali vraiment likambo très important na yebisa bino situation ya Karine Mokonzi la baronne, autorité morale, mama YouTube, oyo bino boyebi, oyo ya bino azali kosala sikoyo plus de une année na poto. Alors bandeko, na plus de une année bokulinga boyeba papier nini aza nango. Na pesa bino exemple, tangu tolobaka ki race mbisi aza na papier te, me azalaka na papier. Po soko aza na papier te, akoko pousa voiture te. Alors nebisa bino lisusu boye. Ndenge bomonaka batu oyo bakende telemaka na Nord Pas Calais wana pona koluka bakatisa bakende Angleterre, o babengaka bango ke tala bato oyo bawuti na bamboka Asie balinga bakende Angleterre ba fraude na bakaminio balakisaka bino bango na voiture na ba TV bazolala basali batante. Alors biso nyonso toyebi ke bato wana bazali bazanga mikanda. No bandeko baza na mukanda. Po soki mbila yebiki batu bazali 353 bazoluka bakatisa bakende Angleterre, elakisi mbila apesa bango papier, aidentifika bango, ayebike o kombo na ye lukengulu. Ayebi bien na date de naissance na mboka abotami. Parce que tango ba journaliste balobaka nombre bazali. Balobaka misusu bauti Syrie, misusu bauti Afrique, misusu bauti boye. Balobaka bien na bakombo yebani na oyo batie chef na groupe. Pe bato ya mairie bayaka pe kotikela bango biloko. Seke baza na mukanda. Alors, na kati ya France, soko vandi fozala na papier mukanda ou bien visa na yo
outi nango na Afrique oye ozotambula mais soki ozana eloko te ordinateur moko te yebi yo même ya mama oyo atekaka na taba oyo atekaka ou bien marchand de journaux oyo atekaka barevi biloko tout en tout cas wana yeba cadeau okozwa na mbila nano ozwa na mokili te avion bakoreserve leo ekozala te oyo ekweyaka mais avion ya kitoko penza yo moko koti na avion oza na deuxième classe mozokanisa oza na première classe yango wana bolingi boyeba ya bino mami Karine Mokonzi la baronne avandaka na château mama YouTube oyo azokontrole YouTube situation nini aza nango na kati ya France bino tu bozolinga boyeba ndenge wana te posi na pesi bino exemple ya Grace Mbisi tofingaka ye tolobaka aza na mokanda te mais Grace Mbisi aza na mokanda ezala aza na récépissé papier oyo bapesaka soko obwaki kaka ngunda boye bapesi yango ya 3 mois okende renouvelaka na kati ya France eza mokanda parce que soko okutani na mbila kopesa mbota lobi atali mokanda na yo ateza papier ezanga tina makoyebake oyebani na kati ya France oza na papier na yo ate kosela na 3 mois mais oza na papier okokoleka na lycée na Élysée obwaki soyi etuti garde atelemaka wana bakobengo babengi na bambila bamemi yo batali boye bapesi yo contravention poza na mokanda na yo mais sikoyo soko oza na eloko te obwaki soyi en tout cas bakopesi yo kaka cadeau ya avion voyage ya kitoko déjeuner ya kitoko bakotuna yo penza oliaka nini oliaka biloko nyonso oza diabétique oza nani bakotuno bakolengelo koleka président de la république parce que bakosombelo mpe tiki okozonga poza na eloko te alors bozoluka boyeba mami na bino Karine Mokonzi aza na eloko nini asali inane na ndambu azalaka na France mais ye aza na nini po motu moko te akokondima ke Karine Mokonzi aza na mokanda motu moko pete akokondima Karine Mokonzi aza na mokanda te mais aza na nini eloko nini esalaka ke Karine Mokonzi azala na kati ya France aza pe na esengo nyonso aza kotambola pe na muntuka azokende pe na bamagazin aza koleka aza kosala pe balive bato tu bayebi kavandaka na château na minute oyo mpe aza na château bato bayina Karine Mokonzi mpe bayebi bato balingaki bayebi eske Karine Mokonzi la baronne aza na mokanda nini alors bofungola matoyi sikoyo ngai papa robo nalobela bino yango bon mokanda o Karine Mokonzi aza nango oyo eza kosala nyonso azala fiere avanda na France alala bapongi ya kitoko atambola ndenge alingi ezali botuna ye moko ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yazaka na Londres yasisa bato batampo ils ont tout lit on a tapé coach Gisnon aussi ça yoka toli maman bolimo lobi bolimo nini olimo ozasu a tobungi na kobima na porte te kobima na porte te te na porte te kombangu te bulunga maniana Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss de boss ya ni a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu la zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.